Bandeko balandi kanakin télévision, télé vérité, ngonga bolandaka émission nabino lolaka la mwasi ekoki. Na yebi ke boza ebele ba mama bozo zela bolanda émission nabino ya lelo. Mais na émission nabiso ya lelo tokolobela mingi makambo etali situation ya territoire ya Bujala oyo to yambi bongo honorable oyo aza mieux placé pona ko bete la biso mwa lisolo o etali circonscription na ye ayebisa biso ndenge nini kuna eza kotambola po ete biso ba mama pe tozwa mwa 1+ na kati ya lolaka la mwasi. Mama Ani mbote mingi na yo pe bonne année na yo po na mbula oyo pe eza mbala ya liboso na yamba yo na émission na biso lolaka la mwasi. Mbote Maman Adeo, merci beaucoup pour na koyamba ngai. Na tombeli yo pe bonne année, mbula elamu, santé, prospérité, pe kimia, na libota na mobimba, pe na équipe na mobimba. Merci. Merci beaucoup honorable aussi. Na kanisi ke na famille kimia ezali, na musala kimia ezali, nyonso eza malamu, mbula sika makambo sika na kanisi nyonso ezotambola malamu. Oui, nous sommes tambola malamu na bodi mwanzambe. Nous sommes tambola malamu. Merci. Honorable. Na yebi ke bozalaki ebele comme ba candidat. Mais na lera mapono miwana malgré batu bazalaki ebele bango nyonso te mutu bazwaki. Sekele nini yo zali na yango po ete batu nyonso ya Sud Bange surtout ya territoire ya Bujala ba pesa o confiance pe ba pesa yo ba voix na bango. Merci mingi Maman Adeo. Malgré banda maponani salami eleki déjà ngula misato kasi mbala liboso pona nga koleka na émission na yo ya lolaka ya mwasi. Mutuna na eza vraiment très capital. Ezali bato confiance bapesaki na ngai pe da parti politique na nga oyebi ke maponani eza eloko oyo banomaka moto te baponi oyo batindi kombo na yo te maponani eza eloko bato lisanga ya bato ebele bandimi yo mpe basepeli kotia kasa parce que okoki koya lelo osali mitingi na yo otondisi sale tout ça là mais pour moto azala convaincu na ndenge na yo ondima yo azwa kasa tia na kati ya urne c'est une autre chose ezali confiance bato ya Bujala ba pesaki na ngai na elongo na parti politique na ngai mouvement de libération du Congo et kambami na président Jean-Pierre Bemba ba pesaki ngai confiance wana ba pesaki ngai na 2011 tango bamoni nga nazali tango nyonso na bango nazali ko plaider ba ka na bango nazali ko naza tout le temps pembeni na bango bamonaki ki c'est bamonaki ba jugeaki bon été ba pesa ngai sous confiance pour na 2018 nazonga sous na parlement. Alors secret ezali kaka nazalaka toujours ngai, je n'ai jamais changé. J'étais députée, en fait j'étais étudiante, j'étais, mais après j'ai comme députée nationale, je n'ai jamais changé, je suis restée Maman Ani, naza toujours permis à ba électeur nangai, nazo sala musala nanga correctement, nazali na kata parti politique nangai, naza ko to sanibe ko ya parti, nazali active na makam nanga nyonso nazo sala donc nano bazui raison penza ya kovomir ngate ya mwana ba sepela ki te bazong sanga tsusu. Merci honorable. Bongo sikoyo na confiance o bazo pesa yo o ba banda ko pesa o pe bazo pesa o timu kola lelo projet ya société ni no présenta ki bango po ba continuer ka ko pesa yo confiance bo. Merci Maman Adeo. Projet ya société ya ngai moko comme tel eza oyebi d'abord système ya maponami na biso mingi ezali élection ya parti politique na kati ya parti politique batali ba individu n'est-ce pas donc d'abord projet ya société ya parti politique na ngai endimama partout sur l'étendue de la RTC
ezali pona bolamu pona kokata na mokuse bolamu ya congolais nyonso. Alors tant que baza komona ngai nazali tout le temps active na kati ya parti politique oyo ezali ko prôner sur le bien-être ya ba population bazo mona pe ngai moko pe naza ko bunda na kati donc yango wana bazali ko portenga toujours bazali ko telanga toujours confiance na bango. Projet de société comme tel boye molobeli ya pepe mosala na ye ko défendre ba population na ye. OK? Molobeli ya pepe mosala na ye ko sala mibeko. Engebene na mboka na ndenge ba réalité ya mboka ndenge zani. Molobeli ya pepe mosala na ye ko contrôler gouvernement, n'est-ce pas? Alors tango bazali ba moningai depuis 2011 nazali na kati ya ba attribution na nga wana nazali ko plaider pour na bango nazali ko sala mibeko pe ko défendre makambo oyo ba situation na bango comme il faut yango wana tout temps bazali ko porter ni confiance na bango epa na ngai. Merci maman honorable mbula misato sali na Assemblée nationale eloko nini o réaliser par rapport ya projet ya société ya parti na bino parce que lobi bino mingi bozalaka basé na projet ya société ya parti na bino eloko nini o se réaliser étant que membre ya parti na bino MLC. OK, na cadre moko privé oya ngai étant ani mbunza na cadre na kati ya parti politique MLC naza ko bunda pona sunga ba population na ngai. Bujala vraiment ezamboka moko ezo souffrir mingi. Tango biso bana ya Bujala oyo tofandi na bango tokoli na bango toyebi ba réel problème na bango. Tango tobimi bandeko baponie ke batia yo liboso po lobela bango oza koloba mais tango l'état azokoma nanu kokokisa makambo nyonso te mais avec le peu que nous gagnons ezali kopesa ngai makoki ya kosunga mwa moke na ba besoin oyo bandeko oyo batindaki ngai baza nango na monaki eke natila bango mai na Bujala tozaki na problème sérieux ya mai ya komela. Lokola yo moko moto monaki otiela bango mai ou bien ezalaki bosenga na bango ba mama basengaki na ngai balobi mama ani ozandi kona biso ya mwasi kanisa na biso na mai ya komela. Alors na oyo nazwaka parce que quand même on est payé non na oyo nazwaka na moni que j'étais capable ya kotiela bango mai na ti. Alors eloko ya makasi oyo epesaki nga pasi koleka na Bujala ba jeune fille en fait bana nyonso en général parce que en dehors d'être députée nationale je suis maman je suis mère natali ba condition bana bazaki kotangela nango surtout na ba kati ya ba secteur parce que Bujala ezali mboka moko eza mingi na kati eza on dirait enclavé c'est-à-dire toza na cité ya Bujala toza pe na ba secteur na kati ya ba secteur okokuta ba groupement okuti ba localité. OK? Alors na kati ya Bujala eza munene ndeko na ngai mama Deo mais na kati ya Bujala na kati ya ba secteur ozo sentir que bana bazo tanga na ba condition ya malamu te. Alors eza omona mwana zoke de classe azata nesika ya malamu akufanda te po akoma. D'abord bâtiment ya kotangela ezate. Il suffit kaka mbule nuka classe ezate pona bana. Alors tant on a mona kayango esala nga parce on a beaucoup plaidé. On a beaucoup plaidé na kati ya ba programme ya ba gouvernement depuis to bandaki na 2011 matata ponyo na ba à travers ba programme na ya ba 1000 écoles on a plaidé mais na mona na Bujala parmi ba 1000 écoles ba tongaka école moko na Bujala monga Bujala ezakaka cité wana te Bujala vraiment eza munene eza territoire munene. Alors tangu na monaka ndenge bana bazomona pasi eza pe ko démotiver bango. Alors ce qui fait que ba jeune fille ya kobanda déjà 12 ans ozomona ba jeune fille na bazemi
je vous dis maman Dele sala kinga mawa. Parce que l'électorat n'a pas mingi constitué na ba maman. Tant que nous avons une jeune fille à 13-14 ans, na zemi et sala kinga passe. Na kei vacances moko na memi bana nanga, na komi bana nanga lokola bango baza moi formé awa na moi bekolo ya kitoko. Ozo sentir différence makasi. Alors ça me mettait vraiment mal à l'aise. Franchement, hein, ça me mettait mal à l'aise. Ozo mona écart makasi. Il y a raisonnement. Bango bazako loba français, moi il y a 3 ans, azo sala ba récitation, mais de l'autre côté, les autres sont comme les spectateurs. Vraiment cette vie est genakinga. Hein, wana nazo loba pas comme politique, mais nazo loba tant que humain et mère. Et ça la kinga passe comme la situation ana précisément dans le secteur ya likimi, ngombe doko ya likimi. Pour c'est là où na passé qui na ba na vacances il y a il y a Noël na Nouvel An il y a 2021 na passé qui na bango kuna. Alors situation ana et ça la kinga bien té. Quand je suis rentrée ici à Kinshasa, na koma yiki ko raisonner mingi que est-ce que ce qui l'État n'a nous a posé actimoko ya makasi kunate. À mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Na bengi cabinet na ngai. To salina bango réflexion ensemble que eloko nini to yiko sala poto relever défi wana. Comment se fait-il ngape nazalaki na bango? Moi au moins j'ai eu la chance ba parents bazalaki makasi sima na ngai. Ozo kende ba classe musika na banzala, ozo kanga mtema, mais les autres enfants ba supporter qui yangote ba kataki na ba classe bazonga. Alors j'ai eu la chance d'être là où je suis aujourd'hui. Alors eloko nini to yiko sala poto sunga pe ba batikana. Nazwaki mukano que na sala nanu makasi pona éducation ya mboka wana. D'abord na banana nu kotonga ba bâtiment ya kitoko oyo bana bako sepela et ko motiver bango. Moi nazo kende classe na esengo parce que c'est comme ça. Moi naza na poso que classe mais comme kuna mbule nuki apoli lobby et ko démotiver lobby a ko pekaye na poli a kuzoni nanda ku malaria tout ça akoke sous classe té. Alors nakanisa ki ke na salela nanu bango ba bâtiment ya kitoko oyo moi na tango azola mukana tonga ezopesa e posa kende classe. Entre-temps nazalana nous derrière même les enseignants là essayez un peu de voir elongo pona ko sungana mboka na biso ndenge nini balakisi basengeli kopesa ba enseignement na bango kuna pona moi na partie déjà à longue na maternelle na primaire au moins bandata ko sala récitation na français. Parce que quand je vois mes enfants, un enfant de 3 ans, a ça la récitation en français correctement, a ça prononcer le mot français correctement, au yébiki langue officielle dans c'est le français. Alors ceux qui au moins a ça capable, c'est-à-dire quelque part il y a un enseignant, topena yomoko pena ndaku, enseignant azope sa yomoko pena ndaku. Oza kolandisa mwana langue na yezo koma moi souple na koloba lokota wezali officiel, n'est-ce pas? Nde na kanisa ki est que na sala yango po na landananu balakisio bakobanda kolakisa bana depuis maternelle parce que là-bas ça sera même la maternelle. Kolandela nanu moi bana wana ya mike ti total résultat 5 ans après 10 ans après, parce que ngazana nous jeune. Donc 10 ans je suppose que na kozana makasi natala ekosimba to ekosimbate. Donc voilà un peu ezali net mo expérience moko boye na lancer yango na contrat ya likimi par rapport à mes moyens. OK? Tout ce que les appels musala na. Eza musala na ngati. En fait, c'est juste un souci que j'ai eu pour na bana oyo naza komona bango bana ya bandeko nanga bana presque bandeko nanga bango nyonso jala mobimba je peux dire ça
total nanu résultat 5 ans 10 ans après ndenge nini kopesa yango wana omonaki na babilili na kanisi tokosenga na réalisation motif vraiment na yo ya kobenga nga ko inviter nga na plateau na yo na kanisi eza yango wana eza yango wana otindelaki ngai no mama na lingi na yeba nanu tina nini voilà. Yo moko oza na yo nani mulakisite oza pe nani comment on dit bato régie des OPT mais comment c'est possible que kozwa idée pour na enseignement na mboka na mboka nao yango wana donc ngai souci lokola maman que bana wana pe bazwa moi élan nanu na vie on essaie un peu de voir si ça sera possible parce que quelque part je m'étais dit nami lobelaki boye ezali impossible nde bana wana baza sacrifié comme ça. C'est ça la question que je me posais tout le temps. Est-ce que ezali impossible pour bana wana baza la sacrifier comme ça? Moi na âge à 12 ans, 13 ans. Malamu. Voilà. Gratuité ezali. Ouais. Mais ndako ya été le po bana wana bakota bavanda ekoka bango batanga ezalité. Oui, yango no moniti na bana ekoloba gratuité ezali mais c'est une question aussi à motivation. Moi nazo kende gratuit azokende na gratuité. Oyo nazali kokumisa nango chef de l'État elongo na bakambi na ye c'est une très bonne idée. Mais eloko ni neza ko motiver moi na kende na gratuité tango ko kende afandi na brique par exemple ou na brique écoute parce que là-bas il y a même pas de ciment akati moi écouter ni nzete afandeli soki mbule nuki moi na poli position pe akokomeza malamu position akokomeza malamu te tango poli azomi na ndako abeli vous voyez alors tout ça namoni ezali na kati ya il faut ça na kati ya ba étude pour na concrétisation ya la gratuité de l'enseignement primaire, ok? Soki chef de l'État na ba sungi na nyonso ba sali ba étude na bango malamu ba approfondir vraiment ba étude na bango gratuité ezali kaka makambu ya kokendo fandi mwana zui maté gratuité c'est un ensemble. Comment cet enfant là doit être motivé pour akende classe, ok? Akende classe a super enseignement na ba condition ya malamu pe ba enseignement ya qualité voilà hein azonga na ndako po lobby azala produit utile na kati ya mboka et non accueil gratuité ti et comme il kozwa diplôme d'état azui mais elle ne sait même pas s'exprimer ou il ne sait même pas s'exprimer arosala wapi yo zo sala musala wa parce que oza na niveau ozwa ki pe ba enseignement ya qualité n'est-ce pas c'est ça bon ce qui azui ba enseignement ya gratuité et que tina suka azui na pe diplôme mais na bongo eloko ya ti au moinsité que ezali c'est une peine perdue yango wana na nyonso biso lokola pe ba citoyen ya Congo n'est-ce pas tozali kotala koyekola ndenge nini ko accompagner gratuité ko accompagner ne projet wana pona ezala ebimisa ba mbuma ya kitoko oyo remplacer biso voilà un peu l'idée dans mon accueil na moni réalité wana na zongi na zui mokano que vraiment 3/4 ya mbongo nga na zwaka il faut etonga eloko ya monene pour émotiver bana et puis enseigner batangisa avec toute conscience pour bana wana total à 5 ans 10 ans après et kobakobima ndenge nini voilà un peu l'idée oyo la kingai pona kosala bâtiment ya kitoko ndengo monaki na bibi. Merci beaucoup maman Ani ezali mabete na kanti siko ekoyi musika ou bien ngi kosila siko tozali presque na dernier bâtiment oyo ko abriter ba administration ba bureau hein tous les bâtiments eza déjà presque fin mais bazo sala siko oyo ba finition ba travaux ya mike wana ko sala ba comment on appelle ba crépissage et puis entre temps bazo sala bazo fabriquer pe ba bon j'espère que na année prochaine bana ba rotanga wana. OK, merci. Maman Ani
na mboka na biso to ana sérieux problème ya moyen de communication puisque yo oza ana Kinshasa comme député mais ba électeur na yo baza na intérieur moyen de communication na biso eza passe eza na nzela mokili eza na nzela mai eza na nzela pepo yo salaka ndenge nini po kende kokutana na base na ndenge ozotanga bamboka wana balikimi wana osalaka ndenge nini po koma tina esika wana malgré ba situation na biso ya pasi ba moyen de communication ezaka ya pasi. Mama Deo, merci mingi na motuna na yo malgré ozotuna nga mingi ba question par rapport à vie ya circonscription électorale nangai to pe na province nanga mais le quoi nazali député national na kobanda ko répondre un peu na généralité hein au moniete Congo mboka na biso nous avons un problème sérieux parce que ba eza monene OK mboka eza monene kasi tozali na ba moyen ya ko relier mboka ekoma eloko moko boye facilement te ce qui na lobi peut-être lingala na ngetengami moke bon bolimbisa ngai mais au moins na bandeko ya lingala bazo comprendre ngai na sa mongala excusez-moi alors eloko ya motuya na kobanana nu na province ya Sud Ubangi eloko ya motuya il faut ba gouvernant na biso basala nanu makasi wana naza ko lancer na ministre na biso ya ITPR voilà ezali en fait ils doivent avoir un projet multisectoriel OK c'est-à-dire batala nanu ndenge nini ba correlier ba province na biso mikole uti koleka même ti lelo na opesa kaka ndakisa moko awa na Kinshasa carburant ezotekama na 2000 litres mais na Budjala carburant ezotekama na 5000 francs congolais litre moko ozomona ke quelque part problème ezali naza ko sepela na programme ya na programme ya 145 territoires, il y a développement, il y a 145 territoires où le chef de l'État a lobby. Donc, na kati ya programme wana, ba projet ya makasi sengeli kozala banzela. Banzela parce que lelo on appelle ça par exemple bako ndenge na kati ya projet zali bako sala pont Bangi Zongo. OK? Oh pont wana ezala rentable. Esengeli bato ba uta likau bato ba uta kabangabola bato ba uta mimbo ba uta likini ba uta bokonge ba uta na kuma akula ba kendaka ba traverser facilement c'est-à-dire ba uti na biloko na bango ba marchandise na bango ba kei ba sali be échange wana ndeko sala ke pont wana ezala rentable OK mais soki basali kaka pont et que bamboka wana etikali kaka enclavé ndenge ezali et ko risque pont wana ezala vraiment na rentabilité ya makasi te et puis ezala un impact moko ya kitoko te na vie ya ba population tina wana nazo senga il faut basalela biso batala likambu ya comment relier ba territoire na ba grande ville facilement ezali possible toza wana mboka na biso tozali beaucoup plus na ba rivière voir comment trafic est comme normal na ba rivière na biso na nzela il faut ba draguer na nous ba rivière OK moto alongwa atia ba marchandise na ye par exemple awa na capitale et qui ne peut être comme en temps réel. Et non, baleinière et kangamaki na nzela ou bien bon baleinière na nous penzana on te wana to kolobelango na sima. Oh bateau et kangami na nzela sali 2 mois parce que basé le bimi. Tout ça ezali ko handicapé ba échange ezo sala ke mutu asombi 1 litre na 2000 awa et komi kuna et komi na
5000. Donc likama makasi oyo l'état na biso akoki kotala ndenge nini a relier ba province na ba ville, na ba grande ville, na ba grand centre. Et puis na ba mboka ya mikie pona pesa exemple neti mboka neti na nini na territoire na ngai. Donc so na landi o malamu. Oui. Lero kendaka kuna. Omona ka pasi mingi na ba mboka wana okendeka mikie po okota kuna oleka ezaka facilité. Non mais c'est pas facile, il y a les endroits où je peux même pas aller avec mon véhicule. Kitina makolo. Natiki véhicule ou bien véhicule qui est sali lisusu à peu près 200 km pour l'andanga. Naza obligé au kiti ozui soit boîte pour komanesika wana ozui soit nini moto ou okomanesika wana. Or eza pena malamu te entre-temps na kati ya bamboka wana. Baza ata na réseau ya communication mokote. Donc, on dirait bazo vivre na RDCT. Eza mawa. C'est que courant pe eza kuna te. Courant ezate, mai ezate, nzela ezate. Nazo pe cet exemple kaka na ba secteur lokola banza na likimi okoya outi gemena oyeti osuki na likimi. Mais po olongwa likimi okoma ti na suka ya likimi il te faut au moins 100 km. Donc 100 km wana ati ezate na mutuka. Ati ezate. Mais il faut mona bateau combien bazakuna bateau bazebele. Siko bateau wana sort na bango ezandege nini. Ndenge bazo vivre kuna eza pasi. Il faut l'état asala nanu état des lieux à évaluer. Nanzela ya ba gouvernement provincial na ye. L'état central ici asala nanzela ya ba gouvernement provincial na ye. Basala nanu évaluation. Mboka ebandi wapi esuki wapi bato baza wapi. Parce que esika o bato bazali vraiment biso ba élu tozo mona pasi parce que nous sommes obligés d'arriver jusque là où se trouvent les gens. Mais tozo koma yango na pasi mboka lokola Mimbo. Na opesa ka exemple moko ya mukie. J'ai un frère qui est très malade. Pour aller au Mimbo akoma na Tandala. Azalaki na 200 000. Nyonso esilié kaka na ba barrière. Ba barrière en compétent sous gouvernement provincial ayebine yango te. Donc mutu na mutu azosala nini loi na ye esika ye aza fort amisale loi. Mais mutu aza malade. Wana pesi ka moko onga na yebi. Mais mbongo ekosila ye na nzela avant oui, comme na centre de santé wana. A commis na hôpital azata na diffronté, il était obligé de m'appeler encore. Alors, ce qui est au moins il a eu cette chance là ya kobenga pe azui. Batu combien bazokufa na bisika ya ndengwana. Tina wana l'état il faut évaluer nan. Basala nanu évaluation. Bayeba esika nini esengeli basala nini. N'est-ce pas? Puisque on peut bien dire tous les 145 territoires. On peut bien dire. Mais dans chaque territoire ou bien à chaque coin, bazana a la même réalité, il y a le même problème. Il y a les endroits où tu peux quitter ton village et puis tu arrives directement dans le centre. Mais il y a les endroits où Batou Baza est belé. Mais on ne peut quand même pas quitter place pour comment. D'où Batouana va comment va paresseux. Il ne sait plus travailler parce qu'il dit, honorable, on ne peut plus travailler parce que au quartier Langamonene, Moutakosombelo biloko awa azate. Moutakosombelo biloko awa azate. Pour accessibilité azate. Moutakosombelo biloko azate. Et puis il y a comme kaka okata mwelangane mukie juste kaka po alia. Alors ici quand il faut mona mutu wana zobika ndenge nini. Alata kelamba ndenge nini. Alata kelamba ndenge nini. Soki abeli na 21e siècle azo mi faire soigner naba nzete na zamba sans dose et puis ba liwa ezali donc azana na tradition pas
azana moyen te ezate ka boyi kozwa kisi ya mondele mais esika ya fandi azana makoki ya kokoma esika hôpital ezate na pesi yoka exemple moko moto oyo azali un peu plus proche nanga parce que je suis député national tout le monde baza proche mais oyo azana facilité à atteindre nga facilement abengi on lui envoie quelque chose mais pour alongo esika azalaki tia ko matandala il a dû dépenser plus de 200 000 francs congolais. L'État a yebi makambo wana nyonso te parce que là-bas il y a même pas de communication. Donc esika azali soki bakangi ye peut-être il peut appeler pour une intervention. Mais or esika azali il ne peut même pas appeler. Bon batu ye si kamoko mais batu baza combien na ba mboka modèle wana bazo souffrir. Donc ezali musala oyo l'État il faut ça là parce que tous ces gens-là sont des Congolais et ils ont droit à la vie. Yako vivre lokola humain, être humain. Mokonzi ya mboka ayeba ba réalité à chaque coin. Zambi Congo eza munene, je vous dis. Nazaka soki na komi na ba endroit mususu. Batu wana ba yebi kutu te ke changement ya pouvoir et salam. Ça je vous dis. Ba yebi président na bango te. Ba yebi te parce que baza même pas enclavé. Baza enclavé, même pas un poste de radio, balandaka information. Donc orotala ozomituna mais bato bazo vivre ndengeni. Or tout ça ezali na kati ya musala l'État. Je me rappelle, il y a 30 ans passés, babisika wana ezalaka administré na l'État. Donc vous sentez que kobanda na kapita, kapita azali azo représenter chef de l'État. Mais loko la capita fonctionne aye donc a bosana yango nzela et comment kokufa batu nyonso bakoma na clientélisme a bosani qu'est-ce qu'il doit faire capita musala na ye awa parti politique mususu ekoti awa mokonzi kuno lobi nini ale mokonzi apesi ba ordre il faut kobimisa parti politique wana donc vous sentez que batu bosani ba devoir na bango et mboka eza ko exister presque mais baza sous-informé yangwana l'État esengeli ayeba ba réalité profonde ya Congo profond parce que Congo ezaka kana ba grand centre té biso ba élu ba ponaka biso tina batu wana komona mutu aza azui mwetene lamba lati abimi akeko ça fait très mal et lorsqu'on y va on y retourne autant les situations mutuania échanger ça fait mal. C'est ce qui fait que au bomba économie na yo pour oluka sauver à moi situation. Merci maman, merci beaucoup. Maman na o nyonso uti ko loba sikoyo. Et si comme là yo otuna mutuna moko. Hein? Na gouvernement. Eza la même orale, eza l'écrite. C'est comme là personnellement. Oui, justement. Tout le gouvernement. Voilà, initiative parlementaire eza ebele. Ozoyoka. Na minute oyo okobenga oyebi ke tozaki situation politique na biso un moment ekomaki stable. Dans quel sens? Tant le président de la République a koti na fonction, azalaki na coalition na ye na FCC. Boyebi makambo ebele le kanaki. Ça c'est la politique. Quand je dis il faut évaluer, c'est tout ça, ça entre na kati ya makambo wana. Oyebi situation c'est pas ça qui ti ayeko kabwana na FCC, ayeko ça la union sacrée. Union sacrée, oui. Ozo comprendre. Alors, na kati ya union sacrée, il faut ba objectif ezala clair. Il faut ba objectif ezala clair. Dans le sens, surtout pour Nabiso, na parlement. On est là pour sauver la situation de la population Nabiso. Pour bien-être de la population. Je crois que c'est ça la vision des chefs de l'État. Mais il faut tout évaluer. Pour tout sauver Yango, il nous faut des profondes réformes dans le secteur nyonso ya République. Il nous faut des bons contrôles. Il nous faut des bons contrôles
Nanzela, il y a ba structure, il y a pas que le Parlement. Il y a aussi la Cour des comptes, la société civile. Tout ça est allé moyen. Tangu, ba structure wana nyoso, est à l'institution na biso assemblée. Et telemi po ça la misala wana et ko sala que et l'oko moko est échappé na contrôle ya l'état et kozala te. Makambo tozo mona lelo mingi ezali makambo beleza ko échapper na contrôle à l'état. Maintenant qu'est-ce qu'il faut pour que makambo ait échappé na contrôle ya l'état te? Tout ça nous devons l'évaluer na kati ya union sacrée. Nous devons l'évaluer au sein de l'union sacrée. Alors maintenant, moi lelo obenginga ya tant que moi si pona koyanola na émission na biso lolaka la mwasi. Mais lokola nazali mwasi politique, c'est pourquoi je prends tout ça, n'est-ce pas? Oui. Il faut l'objectif est à la claire. Yango de kopesa biso pifo. Tout ça là, tout sanctionné normalement. Moi je suis pas là, nga personnellement na lingana makamba chantage té. J'aime pas. Il y a les gens parfois pour des raisons personnelles, ils font des chantages na gouvernement. Moi j'aime pas. Moi j'aime les choses sérieuses. J'aime les choses sérieuses. C'est-à-dire quand il y a l'opportunité, il y a qu'à contrôler le gouvernement sérieusement, profondément. On doit le faire. Et non partiellement. Et non, bon, tout ça, moi je ne suis pas dans ça. C'est pourquoi ces genres d'initiatives telles que les questions orales, tout ça là, je m'abstiens un peu. Mais, on a ça les propositions des lois. Parce que, étant élu, il y a Mboka, disons, il y a intérieur, disons, il y a une réalité, il y a les propositions de loi sur l'élevage dans notre pays. Tout ça qui est une loi sur l'agriculture, oui. Mais il faut tous à la peine une loi sur l'élevage parce que Constitution na 123 na point 14 je crois si je ne me trompe pas. Et Pessin Dingisa ya kosala agriculture kosala mobeko sur l'agriculture et virgule élevage aussi. Virgule na pêche. OK? Alors mboka la biso mboka lokola Congo oyo toza na vocation non seulement l'agriculture toza pe na pastoral, n'est-ce pas? Na vocation pastorale, mais totikala kozala na loi mon côté. Tout ça c'est du désordre. Qu'est-ce qui va se passer? Bato yo ba éleveur bino comme bozali ba lobeli na biso kuna. Mais bino il faut bobundaka pona ba loi wana et salama pour la situation ne comme la biso. Voilà justement. Yango ne naza koloba kena sali. Moi je suis l'initiatrice de la proposition de loi sur l'élevage dans notre pays. Et ça qui peut déjà classer dans le calendrier, mais le la makambu ya politique, le cas qui moi belé ça qui est traité à mon ante. Mais j'espère que na session prochaine tu traiter yango. Nde ekosunga biso na mboka. Zambi ngana yebita to zakaba na mikie. Yayi ba éleveur, okomona mutu aza par exemple na 1000 têtes ngombe. Mais un moment maladie est ravagée bango nyos. Mutu wana atikali maboko pamba ondira salaka te loko moko te na vie na ye. Atikali epe akufi bake ko bwaka ye lokola mutu moko azalaki na tina te na mboka. Tout ça parce que azalaki protégé te. OK? Entre-temps, na kati ya loi, il y a ce qu'on appelle comment la fiscalité na kati ya secteur wana pe esengeli ezala. Il y a des choses qui échappent à l'État. À travers cette loi, au commandant secteur et élevage, et comme il peut que Sambongo, on a trésor public. Alors tout ça, local là, ezala quitté. Quand je dis, il y a des choses
qui échappe à l'État. ezalaki te mekala ezalaka Non, bato ezalaka te tikala kozala te bato babandaki mingi kosalela nini arrêté moko interministériel oyo ezalaki signé na ministère ya agriculture na ya finance juste kaka mpona mwa bataxe. Or ntango moto azofuta taxe na ye redevabilité ya l'État eza nini likolo ya motu wana et puis ntango azofuta eza contrôlé comment ndenge nini eza géré. Tout ça là, na nzela ya luande e makambo wana nyonso ekekoma clair na kati ya gestion ya chose publique. Merci voilà. makambo koloba ezali ebele mengonge pusani mama ba parti politique na mboka na biso eza ebele mais yo ponaka MLC ponani Maman Deo oza moto ya côté okuna non même pas Maman Deo tuna na yo vraiment na sepeli nango parce que oyebi na mboka na biso Congo ce sont des partis politiques. OK, surtout après la modification de la loi électorale sur les seuils pour na ozwa siège na parlement pour parti na ezwa nini esika ya kofanda na parlement et sengelaki ke ba parti politique et bunda makasi po ezwa bisika. Donc pour le moment ce sont des partis politiques. Ngana ebisio ngande kono mwasi na kotaki parti politique MLC après avoir lu l'ouvrage écrit par le président Bemba lui-même sur les choix de la liberté. Alors, tant on a tangi livre wana, na komi je ne retiens pas vraiment ni page wana, et si ka alobaki à quoi sert un millionnaire de vivre parmi le milliers de pauvres. C'est là où j'étais convaincu du combat du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, et je suis allé adhérer à Katia Parti Wana. Tilelo, comme il n'a pas encore changé sa vision, je ne peux pas aussi changer, et je continue à soutenir cette vision qu'on a dit que Congo et l'autre c'est la pauvreté. Batu bazako vivre na pasi. Parce que le kiming na kati ya Congo, loko le tumba ya président national nangezali bato balo mwana pauvreté, je les soutiendrai jusqu'à ce que nini vision wana ezala réalisée. Olobi malam. Oui. Maman honorable. Oui. Bato ebele pe balobaka kaka boy. Bato ebele pe bakotaka MLC. Mais ba wanganaka président MLC ndenge Simon Pierre a wanganaka Yesu. Leur ba kangaki arbitrairement awana CPI. Mais belé oyo bazaka na MLC et belé pe oyo bazaka koloba neti yo boye balobaka kaka boye. Est-ce que mukolo moko to ko changer le côté? Merci Maman Deo. Vous savez, moto asalaka politique par vocation. Ngana zonga na politique par vocation et par conviction. OK? Batu ozomona bango lelo aloba ki belobi a changer, ce sont des opportunistes. OK? Ngana zali opportuniste politique té. Moi je sais ce que je fais. Na yebisio déjà makanisio yela kinga pona ton école. Ce n'est pas ayé d'emblée n'inté. Na réalité, on a vu vraiment na katia terrain na moni que non, je dois faire une chose pareille. Nde ya mwana sali. Menga na yebisio. Naza ko soutenir président Nanga Bemba par rapport à sa vision. J'ai lu son ouvrage des choix de la liberté. Yango ti lelo pe ndenge to sala ka ba réunion ndenge amoni sakabiso ba projet nanu a changer yango te na monaka pourquoi na ko quitter ye pendant que combat nanga pezali ba électeur nanga bango nyonso ba koma ko vivre madame. La vie n'est pas faite pour que tout le monde soit riche. Mais néanmoins, comme être humain, ezali obligatoire pour l'État à offrir, d'administrer na ye vie ou ezali digne de l'être humain. OK? Donc, lokola mo kontinanga ina nous vision wana échanger te. Nga naza sima na ye pe toza kobunda na ye elongo.
Donc pour na biso ba maman soki na ko bakisa mo eloko muke liloba ya suka Mama na Deo, ba mama nyonso bazolanda yo Mama Deo o bazolanda mokili mobimba. Voilà, Mama Deo biso basi na politique toya po to changer makambo. N'est-ce pas? Biso basi esengeli na biso tozala correct. Tu sais que toza eloko ezo différencier biso na mibali zani. Mobali ba obenge muyibi elekai nango. Mobali ba kobenga e très très elekai nango. Mais soki kaka mwasi ayibi, à trahir, à kosi, na yepe mwasi. Ozomona la différence wana. C'est-à-dire biso basi c'est un défi pour nous en politique. Il faut tout ça l'effort tous à la droite. Malgré Ezali avec beaucoup de peine, mais c'est-à-dire quand je dis il faut faire un effort de rester droite. OK? Moi j'ai vu les mamans par exemple, je salue en passant maman Nzuzu Ambombo. Asalina maréchal Mobutu leloyo. Omoni atikala ko finga maréchal Mobutu te, atikala ko cracher sur lui te pour apona idéologie wana. Est-ce que maman Nzuzu Ambombo n'est pas une grande dame dans ces pays? Parce que peut-être demain on vous dira que oh moni est ça politique. Non. Ces termes-là batouba comment qu'on profiter nango est politique. Moi je suis contre. Moi je veux qu'on fasse la politique comme un art pour gérer la cité ou la nation. Maman. Et non comme un moyen pour nous de marcher sur les autres pour atteindre un objectif. Ce n'est pas bien. Biso basi na kati ya politique et c'est na biso tout travailler avec toute conscience. Tout ça la makasi, tout ça irréprochable. Quand je dis tout ça la makasi, c'est parce que c'est difficile. OK? Mais au moins tout ça la effort, tout ça la irréprochable, te na suka ba pesa biso motole ya kembo. Merci, merci maman ni Mobunza honorable na ya Sudou Bangi na kanisi maman nyonso oyo alandi émission oyo lelo azui en plus na ye. Maman nyonso il faut telema. Maman nyonso il faut bunda. Ko bunda na makofi te, ko bunda na musala, ko bunda na mutu na mayele. Po ete tolonga biso baso tokende liboso na kanisi mama ni azaki ne belé ya koloba me na télévision ngongeza ngonga soka kozali sous disposé na kanisi ya kozongela biso po asilisa mwa makanisi oyo tozalaki nango lelo po na émission ya lelo bande ko batali tolingi bino mingi ngongeza ngonga po na lelo tosuki awa nde tokuta ina bino vendredi prochain na 17h boye bake Canal King Télévision, Télé Vérité, et ça na YouTube. So bokoti na YouTube na biso bokolanda ba émission na biso nyonso ndenge bolingi boya rapé ko zo part puisque bitumba oyo eza bitumba ya basi banso. Merci beaucoup l'équipe technique ya Canal King Télévision.